bambanda batienga na rankine eza molai mponga na mibimisa na kosala nini sheri bolingo lobelaki nga maloba melodi ya bana kosilikaka te soki nakebulo nake kolukela bana mwa mosolo bolingo etambolaka nzela moko na mbongo directeur Emilio Mulandi Mathieu Baindo na Seoul mon papa babalani basali esengo vomie na vivre na ndokyo namona me ange namona nanu te napimbwa libala na mbwanse boponi nini libala Moïse Kaponore H-Doc Mike Nganye Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mopepe oyo bato bapemelaka bolingo vrema soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatique ba mama la reine Omba. Bonjour, bonsoir, mbote jambo hello filos internet nyonso na micro ya Salim Aba News tozalaka on a juste pour lancer la vie musaka de Sabino souci majeur nanga ya mokolo na mokolo ezalaka ko informer bino kotal Sabino pe ko Sabino mayema c'est ça la maka et surtout o ele kana kati ya ngumba kishasa yango ndezalaka souci majeur nanga ya mokolo na mokolo merci ba fan nyonso ba internet nyonso ya Congo Zibula Miso télévision ba obalela Salim Aba News. Là je profite de saluer mon boss Balobila patrona moi si Mbinga, moi c'est Nzambe Mister Cash, maman la reine Omba, on est là juste pour nous ensemble. Merci mon réalisateur et votre kawawa, le restauré papa youtuber ma caméra. Merci papa Nyos Balela Salim Abanews, José Pelé mais sa famille mais sa Mobimba, Yabino Kubabi et Ratakate. Merci famille Maputa Mobimba. Merci Christelle, Tolebino pour Christelle, waouh, merci beaucoup. Rambo Tenebino Nyos, merci na ba conseil zoko ma droit au cœur, papa MK, papa JM, Tolela Bino, il y a des gars. Toujours branché quand on est Sabino, bon s'abonner, bon liker, bon partager. Bah émission qui toque ya Salim Aba News, na assiste na bino o esa la ka bino boza la Congo Zibula Miso télévision le lot na zanga mon côté na plateau na pour présenter bino artiste émission otozana ye te bo découvrir ma solo nini o tolingi to betela bino mokolo ya lelo. Bonjour. Bonjour Salima. Boni. Bien, santé bien. Super posé, très bien. En tout cas, c'est présenté pour Nabaye Bio, Nabaye Bio T. Donc, présentation des identités. Moi, le mot, quand on écoute que on a une annonce, quand moi le mot déjà, bah fidèle aux internet, passe baza, bah qu'on se retrouver directement. Ouais, on a une fils Lassé, chef d'orchestre, il y a les chansons, chef d'orchestre, il y a Patrick Beckham, l'œil du maître. On a profité de PSAE, Bambote Sirazali, Patrick Beckham, l'œil du maître. Mode silence activé. Donc, on a passé Bambote Sirazali, on a fils Lassé, on a chef, on a chef d'orchestre, on a garde civile. Donc, c'est un peu ça quoi. On a une démoutou ya ingrat. Moto yo zoboma, kazakaka moto yo lobaka bolingwa libela moto oyo zobrake dinana pina mamadilas. Wawa bakula setulas babodi ya papi pugu tozawana. Ok, vous comprenez déjà l'identité barobi tozawana fils la seto kende directement na masolo na biso to moni bino boboa qui barobi Teresa bien miné. Teresa vraiment ya koinda poto yo Teresa miné. Teresa bien miné. Teresa Miné, les gars, tu vas venir de la forêt. Teresa Miné, c'est les gars. Ok. Voilà, bon disque, na bino, tout le monde qui bino, pourquoi qui premier disque, c'est le moment. Après, le bas bien disque na biso. Disque na biso. Il y a biso nyos. Il y a biso. Et on le va biso. Il y a biso, il y a biso, ana okango makasi. On disque na biso, to pourquoi qui c'est le moment. Population consomme kango, il est indengé nini. Non, to bandaki na tu as ça projet mobimba oyo maestro apesaki l'aide du maître sala ezalaki la chance. Donc c'est le moment ezalaki chanson promotionnelle ka auto lancaki avant au epesa de couleur ya disque. Donc c'est le moment ezalaki disque ezalaki titre moko ya nzembo meto bibisaki yango avant. Siko nde to bibisa projet mobimba epé la chance Batouba s'abonner na compte YouTube ya Patrick Beckham, bakomika Patrick Beckham a Nemo, s'abonner, na album Mbezawana, il y a la chance, banzembulo la ba WhatsApp auto embeli
les jeunes millionnaires Axel Toya et ana banzembo lokwa ba solution ya Guy Basket mokonzi ya 2 continents 6 fois mobali et ana banzembo lokola toembeli banzembo lokwa ba books au Lady Maître azongisi nyonso banzembo lokwa ba mariage au basali featuring Villanova Merveille et puis na Lady Maître et puis na profiter na pesa n'occasion bambote na musala kitoko oyo Maradona sali na nzembo wana Diego Maradona. Félicitations mon frère, on est ensemble quoi. Donc album ezawana batuba lukango na ba plateforme nyonso ya téléchargement ezawana. Merci beaucoup. Toujours continuer. Notre chef Boyek Babibo lukango na ba plateforme nyonso ya téléchargement boko zo album mobimba. Chef toujours ko ba mukena en tout cas toujours opportunité ya kutana yo mo chef c'est-à-dire aux amis mieux placés ya ko faire comprendre puis ya ko expliquer fidèles internet nyonso o bazolanda biso partout dans le monde pour ba comprendre nanu phénomène en tout cas ti lelo ezolekela surtout biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse tozala na moi songi moko boyo yebi tebi bien Patrick Beckham à l'Auroi déjà et pas à bien Abisso Maestro Fabricas ça fait longtemps ils allaient qui officiellement bah ça là qui échange donc et les qui na ba médias nyos mais tu comprends tout le monde na épée la chance Maestro Fabricas à Betty tout le monde lisusu na épée la chance na ba des titres je crois à Betty na mariage azalaki wana asalipe vocal ba yembi na Patrick Beckham na ebité on peut expliquer biso ndenge ni donc azane kaka ou comment il faut comprendre que na pesa na mbote na chef terre Maestro Fabregas Père Doublé Kuzarati bambote Siga Zali donc il faut comprendre que projet wana épée la chance ba pesa yango Lady Maître azana Villanova donc Maestro apesaka ba erba sa Kixis apesi ba musicien nyonso chance ba musicien nyonso ba participer na Kixis ayebisa bango oyo makambo asali e ko apporter to batu ba rendement na ngwego ya population ba kozwa ba books na ko produire kaka na kati ya Wanted awa na kati ya Villanova parmi bato ba markaki Bamsou Balongwaki, mais Bamsou Batikalaki, raison pour laquelle au monde Maestro tellement homme de parole, Alnaga comme ça malobane na suka, de batalaki, Lady Maître, ba nyonso abetaki, yachaki nzembu te masalaki ba vocal na ba valeur de aya banzembu. Et salaki ke, ba PCP Books, ba pesa Impact pe Bruce, Books, ba pesa pe phrase pe Books, bazaki 3 musiciens au bazaki ba bourser na Villanova ba pesa bango autorisation ba sala ba album ba single banin na bango misatu mutaliboso o lansaki nzembu nae ezaki Lady Maître c'est le moment merci lisu na ba fanatique nyonso ya la bonne musique et puis ba villageois nyonso o ba yambaki nzembu wana nzembu esala makamna ngonde ko sala ebetaki yango Maestro alobaki yango clair na bemission asatandaki te asatandaki te ke nzembu wana ekosala makambo esali raison pour laquelle na monelo na kango lisuto za dia na orchestre makamtu bima kende sikoyo osala makam na yo nde aliberaki Patrick Beckham asala orchestre na asala makam carrière na ye mais production ya album projet au ba PCL Books ezaki toujours na Villanova. Vous comprenez, ils toujours na Villanova pour produire na oya kozwa Books ba produire na kati ya Wanted déjà c'est Maestro Fabregas. Donc azui production ya Villanova banzembu wana ezalaki na kati ya projet ezana kati ya projet la chance oyo ba peselaki yango na Villanova. Donc batu baka mwatende nini ba yoki su ba villageois ba voya bato bazala na Villanova eza normal projet wana erebandi biso tozalaki te. Oui, et comme ici population et comme ici vraiment biso comme on a bino moko bana kati bana ndaku bobimite meto kika ba son ya bato a Villanova donc na la chance to bimi na la chance to bimi to yembi nzembo ingrat biso bato yembi yango di début la faire ozo comprendre to salina ngana sali vocal wana ba musicien musu ba intervenir ba kebano ba mignon nuance donc ba mbote sika bazali ba yembi kitoko ba prester kitoko makambo eza bien. OK, toujours maman muké na disque na la chance et puis là ça y a combien de disques, combien de chansons et puis ba titre nango pe so c'est la version pour ba vocal oyo sali et ça la biso énormément plaisir. Na la chance to za na nzembo lokola c'est le moment. Chérie yondo komando ya papa na ngai tansia yo koma nyonso na ngai na koma aveugle yo guide na ngai c'est le moment tango nazobondela yo zoboya
bolingo ebandaka na pasi ekoma esengo wana c'est le moment tolongwa na c'est le moment toyena ingrat. J'ai entendu des gens bazolobaki oboyinga yoboyinga nazwaki yango baje nzoka ezalaki ya vrai nebela assurance na maloba ozalaki oloba nanga Gautier tuba la pulga nga na ye kobima wana chef bandela na malobo nayembi tota ndenge esala na voi na yo moto oyo ozoboma aza kaka moto oyo olobaka bolingwa libela moto oyo ozobrake dina na pina mamadilas wawa bakula setulas babodi ya papi pubu tolongwe na ingrat toye kobimisa siko epe mobimba ya la chance kote bato bazwa nzembo lokola basolution solution yango toyembeli Guy Basket mokonzi ya 2 continents 6 fois mobali merci na pesi bambote siko ozali mon vieux merci ya trop nzembo wana solution bato baosepela nango luko télécharge yango soki nano oyoki yango te oyokaki ya kitoko sheri obosani ke naza mobola na bopitala quartier kutu totikalaka na banyongo aozoboya ngai nazoba ngai kozwa malade grave kosenga batransfere nga na Inde soki kutu mbongo ya transport kinga sani eza te bongo oyo bakosalelanga bademarshe ekouta wapi nakodefa wapi Oscar Marie tous les jeunes millionnaires lelo luka solution lobite lelo wana solution ya Guy Basket na kati wana twana nzembo kitoko lokola WhatsApp oyo eza featuring ya chef terre maestro Fabro na l'œil du maître Patrick Beckham kuna nde toyembi eza WhatsApp kuna nde toyembeli accent oya accent lobo nzembo ngo ezali nazoyembelo moko na bandana bon nayembaka moko nyonso disque mobimba po komdo nayembi baextrait nayembi napesi yo titre nayembi napesi yo titre toke na nzembo ya mariage eza na bambanda batienga na rankine eza molai mponga na mibimisa na kosala nini sheri bolingo lobelaki nga maloba melodi ya bana kosilikaka te soki nake bulo nake kolukela bana mwa mosolo bolingo etambolaka nzela moko na mbongo directeur Emilio Mulandi Mathieu Baindo na Seoul mon papa babalani basali esengo vomie na vivre na ndokyo namona me ange namona nanu te napimbwa libala na mbwanse boponi nini libala Moïse Kaponore H-Doc Mike Nganye wana mariage eza na nzembo mosusu wana eza books wana eza lei abandeli babiloko nyonso oyo abeta na Villa Nova ba terrain kikere ezanga arbitre wana books alongwe na terrain kikere aye na ti tosuki do abeti carrière ne banda ya Villa Nova si na epe la chance ayembi na c'est le moment na suka ya books wana bato bayoka ngo ya nzembo ya kitoko makasi tobeti compliqué oyo toyembeli Serge Makila compliqué mokili ekomi compliqué moto azobundana na liwa olie bosunga ye bofilme botie na bastati mpo bosala babeze na bino compliqué mokili ekomi compliqué Serge Makila dragon ya Karine wafonga tovandi na bino bokumisi ngai napesa mokongo nakomi sujet ya litio Serge Makila mokili compliqué kuna bazwaka yo ti ya tongo awa na komisio repa ya pokwa kuna bazwaka yo shida ngai na komisa yo de base mera pale compliqué wana compliqué ya Serge Makila mama na nzembo bato bayoka ngo twana nzembo lokola WhatsApp oyo tozoyemba na oluka côté peno et salo bien côté ba mère bazo sepela nango pena oh ouais ah bon
mais nzembo nyonso ya na place mosusu au Ah oui oui. Donc yo mo pe no liango mo komi place mo comprendre pe na musuni yango. Biloko kitoko. Merci beaucoup tozo koba kaka la tendance luka côté ça nga bien to pesa mbote na bon délégué Blaise Mbala Bobby délégué Makakash Blaise Mbala yayo yango wana on est ensemble. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup balela Salut ba news tozo koba kaka na mosala kitoko Debs papa Deborah mama Deborah Boipia Loembo kitoko yango pona sepesa bino Jemi Mania Fura na lela bino ya dega bo s'abonner bo liker bo partager on est toujours ensemble tozo ko papa micro et on dirait na mwanga mbuna yo moi question moi curiosité yelinga na ni na bino kitoko bimisi pe la chance na moi on dira apparemment bokabolo on a deux parties hein bokabolo on a deux parties mususu maestro Fabrica ça dit partie mususu to ezaka moko album ezaka moko nyonso eza na kati ya projet wana la chance nyonso eza na kati ya projet eza teke bakaboli boye basali boye te so olandeli ku bien omonake biso nde toyekodiembela po album wana ebanda na Villa Nova rien à voir na biso ozo comprendre rien à voir na biso maintenant na nde bokimisi na moment na bayeka nde esoko liboso Teresa bien miné tomoni vie na ngai Ibrator piana yale je vous salue en passant bwaki tomoni bato ngambo na mususu babwaki bato babwaki donc Teresa miné to na ndenge ya bino ezo ma récemment ozo sentir en ndeni eza na égalité ezo peser bon biso tokoza na égalité nanu te po le yaza na ndenge na sala mamia sala mamde mote na batutu asala ndenge moko te na bato nyonso so yoki déjà banzembu na biso ya déjà ndenge moko te na banzembu na bango ozo comprendre eza de ndenge moko te na banzembu na bango so yoki banzembu lokwa ba WhatsApp wana amour pourquoi sali boye bébé motolo baki olingaka motolo baki aza nyonso pona yo otie mondoki po yo boma yo bosani yo pe oza pe na bandeko soki basali bango boye okosepela accent toya ngana banzaki oza incomparable amour donc tokende bandenge moko te na bango bandemo différence eza olingo ezali ebele kasi shu eza moko troteze memaka bebe moko chérie toade ya batexte so oyoki banzembo na biso oyoka mélodie maloba donc ezokende mélodie na parole ozo comprendre bébé ya kovanda wa soki ozongi awa nakoyoka bien nakoreprendre nakorekipere accent ya mil bolingo na ngai na mesana kobenga yo ya Jean pourquoi privilégier mbanda oya mona ta pasi oyo nga na yo tomona te publie ta photo mbanda yango na Facebook tope natala soki aleki ngai na nini parfois pemba zobimisa eza application ya telefone tentira zobimisa parfois eza photo shooting e photo batreta accent to ya kovanda wa donc toza déjà ndenge moko te donc biso banzemu na biso toana ba fanatique ya bamélomane ya bonne musique oyo bazopesa biso toujours bacourage babwakela biso bafleur mosala ezokende très bien toana biso batasika pas même demi-année tosali yango te ozoka mwa demi-année no tosali yango te donc bapesa biso chance bato bakonsome yango tosambela kaka makambo ba covid elongwa nanu mpo toyeba ndeni tokumbela je po bafle nde ifo bayoka biso bien na bafle yango nde makambo ozoka mwa nanga section ndule bien nanga ya niksheta yayo yango wana wabi bafle nde makambo ozala pe kuna wana bureau base napesi Olivier Akiala bambote napesi Rigo Kiyama bambote Yves Ngoma molobeli bambote sans oublier Nick Cheta Trésor Bakala Nabosanité Dora Mabungu Delix Grâce Djambasa Microbe Yabino Yeyo. Ok, merci beaucoup Yabino Yeyo. Vous continuez à télécharger. Balobi est déjà dans la plateforme sur le téléchargement et ça c'est énormément plaisir. Nous voici déjà à la fin. Tout comme coché parce que télévision est à la Kamwangonga. Vous comprendre l'émission, vous comprendre ma solo. Il y a Vienangai Patrick Obeka, Elongona Maestro Fabricas, Otika Biloba Loba, Boyo Kinde Moko Alobi le micro ya Congo si vous l'avez mis sur télévision. En tout cas, rien à commenter puis rien à dire. On est ensemble, restez toujours branchés. Vous continuez à
abonner, bo liker, pe, bo partager ba émission kitoko ya Salima ba news na micro Congo zibula miso télévision sika puis maman mokonzi a siège escape maman mokonzi azolo na balobi maman boboto maman maboko banque Mister Cash la reine Omba yayo yangwana papa to komo chité na biso au moi art appelle moi muké asuka pona bokaboni na caméra ça la moi kitoko et c'est pesa ba fidèle aux internet nyonso et c'est pesa ba ibalela Salima ba news et c'est pesa pe ba fan na bino nyonso o bazo consommer disque na bino e ko bima récemment. Ouais, na profiter na pesa na bambote na bato ba soutenir biso na pesa mbote na délégué patron Blaise Mbala. Délégué patron Blaise Mbala bambote siko zali na bosanité bato nyonso bachaka ngapwa vena ngai wa bakula grand jogo na pesa mbote champion wa dol mokonzi La Rochelle bambote siko zali na pesa mbote na 02 assemblée provinciale Francis Chibalabala vena biso soutien toujours na pesa mbote na ya papi Poubou les mannequins de toute la papeterie bambote siko zali. Mon cordeau Yoder Kalumbi, maître Serge Mundu Samba na bango me balonga yote. On est ensemble na bosante KD mode business. Flat hotel à Kitoko na Kinkole na PC bambote siga zali KD mode business. On est ensemble toujours. Batu nyoso balinga nga, batu nyoso basoutenir biso bambote siga bozali. Musana biso yango batu ba consommer album na biso la chance. Bas wa pena temps ya koyoka yango bien, ba comprendre makamni ya Kitoko eza kuna. Na pesi bureau na biso ya mouvement bambote CG Serge Ngumba Lour Lubangamu Ordi Mambweni Mandela Cholo on est ensemble na bosanité tonton Hervé Lesai mon président LBG Vangatama bambote sika bozali. Merci beaucoup chef étant que chef d'orchestre et pas bien Patrick Beckham j'espère que capé baninga mususu au beti yebino pour kolongo la taille loko ya ba voisin peto yo kasi reno landrape télévision vous allez peine battre sepelisa kayo nde yo ko sepelisa bat mususu ils appellent bat mususu ba sepelisa ka mo lo mo so kolongo loko ba voisin et ça biso plus bat nyoso mon ka ba sepelaka no o yo po sepela na bango o ba o kanga pe moi partie séquence séance nzembo na bango. Yana nzembo ya mutu na ngai masa na nga Prince Jay-Z no titre na ngo Lindalala fona kanga ngo suna yemba ngo na yemba ngo émission elani na PC bambote sika zali Prince Jay on est ensemble. Merci beaucoup vidéos internet to kim 900 to ba polémique to comme na suka émission biso botika toujours branché moi contact bat banko za na besoin ba benga yo ouais toza pe na profiter na bisa batu to na studio to ça la projet na biso et continuer tozo bimisa to ça la générique pour yebi village eza rumba sakuba to batu ba c'est la biso na mikolezo ya to ko boaka la bango générique moko ezoya wana na moi quelques rumba hein o alinga contacter biso basalika ndenge Théo Kabadi Mfwandu depuis Pretoria Salaga na plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 9 671 671 to coacher sur WhatsApp 24/24 sans problème. Merci beaucoup, restez toujours branchés. Numéro de contact Yangoana, beau benga, beau consommer, beau télécharger, beau liker, beau aimer. Ça fait énormément plaisir. Merci mon réalisateur Rodrigue Wawa, le restaurant, tonton youtubeur, le restaurant de Makambu. Mais ma Rodrigue n'a pas répondu. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà soda. Donc il n'y a pas de souci. Aïe, bon, on lamba biso te kuna, on banga bo lamba biso. Kuna to lamba rande ba plan ba nzembo zoka ya kitoko ba WhatsApp. Bo pesa ngo ba nzembo lokola ba solution ba compliqué ba nzembo kitoko makasi. OK, moi akapela pona bokaboni déjà pour to tika ja. Kozela te ngai na wae bongo ya kotikela nga fleur na lilita tango yango yo naza viva ya kaolobela ngata je t'aime ya semblant e kozala remède oye kobikisa nga na maladi oyo nazali kobela lelo luka solution alobi te lelo luka solution Guillaume Bosani ke naza mobola na bopitala quartier kutu totikalaka na banyongo aozoboya ngai nazobanga kozwa malade grave kosenga batransfere nga na Inde
soki kutu mbongo ya transport kinga sani eza te banga oyo bakosalelanga bademarshe ekouta wapi nakodefa wapi Oscar Marie tous les jeunes millionnaires lelo nalembi kozela ye. Merci na bato nyonso bolandi émission bosabone ndenge ezalaka kaka Montréal akomi réalisateur nanga mpona tikali nga mona plateau wawa Montréal. Merci à trop na musalo sali salima, merci à trop. À la prochaine to sala sur les plus mieux les galelo. Congo Zibula Meso TV. Ya la reine Omba. Mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Moko jaba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mo pepe. Ba pekisaka mota pemba te. Umela. Mama wo wo la reine Omba. La reine mama.